Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Un grand merci à vous tous qui êtes connectés sur notre meilleure chaîne, la voix céleste Nzela Lola. Et si Bonzambe et Kitarana Loye, Mona Malope, Namisala, Bonzambe, na Bonzambe, Lola, Ezo Futa, Simananto Yakoloba, Nzamba, Boto, Kwaye, Lissuswapi, bien-aimé, Elongo, na Papa Nabiso, Pasteur, Fezamisia, la bouche autorisée de l'éternel depuis Zurich, Kana Filo Mukoya Motema Vives, de Homo depuis Londres, Pen, na maman, Gisèle, Louke, le Motema Papa, Emmanuel et na Boston. Bonzambe, na Bonzambe, Lola, Ezo Futa, Simananto Yakoloba, Nzamba, Boto, Kwaye, le lot, bien-aimé, na émission Nabiso, Nzela Lola, Tolo Belanin. Bande réunions tout babenga biso bakomela biso tozali na ex magicien o que to mekoso na ye ba réalité ming et salamaka na kati ya église et catholique bien-aimé parce que ye moko pe azalaka initié na monsieur prêtre abbé catholique sango mokonsta azawana le pasteur Jean-Marc Mutombo. Shalom papa. Shalom. Bonne santé l'homme de Dieu. Nzamba service ngolo. Na CP sonde na moni na pena CP makasi. Vraiment diloba na bana na bana ndo. Tolingaka bino mingi yango toza toujours na service na bino posa na biso ezalaka bino bo soutenir biso na prière bo soutenir biso pe financièrement pour émission na biso ezwa misisa parce que tant tozoloba makambo toza na bitumbela na biso na sima yango toza na posa losambo na bino pe lisungi na bino na musuni boye po toza pe santé malamu toza tape moi lamba propre lokola ne boye tant se présenter boye ba mona pe ya solo la pe zofuta et ce que ba mona biso bizarre donc les zofuta te zo ba ndelo la futa kana mais bato bala na biso nde ba komi motema kilo comme na ba motema bete baza motema malamu mais ba komi nde motema kilo ya wana zo banewa. Merci beaucoup papa Jean-Marc Mutombo. Lisolo na biso papa, je crois que bande obazola na biso ba yebio très bien. Tu as été initié na sango non père curé. Il y a paroisse Saint-Pierre Claver. Ok. Papa, tu m'as scotoyé parce que biso na église quand tout le monde qui bon Nzambe kaka na me proposer ba question moi mingi. Tant yo omoni que père il y a initié yo. Parlons de hôtel sabissoté na église catholique bon Nzambe vraiment ezala raté. Bon, omoni Jésus-Christ a sabiso boya. L'arbre est reconnu par ses fruits. Nzete et yebana ba fruit na yango. Est-ce que aux hommes on a été que eza compliqué makambo ya catholicisme. To ba mystique catholique ya on a bien catholicisme. Mystique ya catholique c'est on a bien yango catholicisme. Ba cérémonie, ba dogme na biloko na bango nyonso wana. Biloko anso otali yango mais ki ko comparer yango bien. Au mona que kilte ndenge ba catholique basalaka na ba franc-maçon ressemblance ezali sotali kilte ya nini ya Rose Croix na ba catholique ressemblance ezali ba tenue ba accessoires ba parfum ba biloko wana des choses semblables o ezala na ba doctrine ya mabe wana o ezala kati ya ba dogme ya mabe wana o ezala kati ya catholicisme eza biloko tiré na satanisme au moins c'est pourquoi na lobaka ke catholique objectif na basala kango ezalaki po bango basala ma nzambe te objectif na ezaki pouvoir moto abandaka ko former catholique empereur romain pour créer kama catholique. Il y a ça qui a objectif ya makambo nzambe te ça qui a objectif ya ko conquérir pouvoir ko vendre sa pouvoir ya on to mona lelo même ba catholique awa ba bunda na gouvernement bazoluka ba s'imposaka bazo misisa bazo na imposition sur le gouvernement bazo nde biloko wana empereur romain salaki ezaki catholicisme c'est la magie invocation des morts ezana kati nécromancie ezana kati donc biloko belé ce que papa tokena na tosima point par point ndenge ezala ba communion na bango communion ezala ranine ezala vraiment que normal to ezala na ba biloko so ebata na ba communion ba pesa na wana omoni Jésus-Christ étant à sali sainte sainte parce que loko wana ba tirango à partir à sainte sainte tout ça la pain sans levain pain sans levain c'est li pa o ba tie les vérités communion wana je sais comment on en fabrique. Donc biso doit no sala ngona na église catholique. So sala ba communion wana.
bazozwa pate batie levire ale siko pate wana wandiko baobeta ngo neti forme caché ndezobima forme wana tobanda kutu kolia yango na banguba avant que bayekende na kati ya église kuna batia yango mpo babondela mpona ngo bapesa yango comme communion na kati ya église tozolia yango mpenza osombi nguba mpenza bozofabrike yango na procure tobanda kofabrike yango mais soki otali balobi oyo jésus krist asalaki ezalaki pain sans levain lipa oyo ezanga levire mais ya bango déjà eza nano na levire na caché wana ya oyo basalaka communion okomona eza na ihs ozomona ihs de présence ya Osiris Isis Horeb na Seb banzambe ya Égypte wana ezo ya kosala na communion donc il y a magie incorporée na kati wana ozomona siko neti ke nini oyo basalaka wana ke komo mo bakoma wana na communion eza na signe mo eza wana nde signe yango nazoloba ihs yango wana donc na hostie bango babenga yango hostie communion ya monene oyo sango ye moko kanda aliaka bandime bafidèle baliaka yango te eza na ih na s so otali na ciboire ndako oyo epai babimisa calice na sango ntango azolia alinga asala homélie ndako wana bakoma mpe ihs ozomona ndango natunaka bango mpo ngai nalinga badeba ezanga ntina te natuna bango boexplike nga mpo nani botia na kati ya hosti wana ih na s mpo ngai na magie baexplikaki nga ke présence ya ih na s ezalaka présence ya appel ya 3 dieux égyptiens Isis Horeb na Seb sikoyo bango batiango na communion raison eza nini mpo eza makambo ya yesu koto makambo ya badieux égyptiens ezokutana wapi parce que balobi ke lumière na ténèbre ekutanaka te sikoyo bango ezokutana wapi baexplike biso eningi koba nini tolongo wana baquestion mosusu ezali bandeko batunaki biso mai eau bénite qu'est-ce qui se cache nsima ba eau bénite wana bon mpo na ngai namonaka mpe importance ya ba eau bénite wana te est-ce que soki mpo bénir moto fo kaka mai jésus christ azobénir bana azwaki mai aza utilize mai jésus christ abi botika bana bayepa na nga parce que bokonzi ya likolo eza ya bao baza lokola bana et la bible ajoute que dieu les bénit jésus christ les bénit et puis alibere bango mais mpo na nini na catholique bazo il faut baasperger mai aspersion ya mai wana eza na makambo ebombami nsima nango mai wana eza na makambo ebele parce que mai na ndenge nayebi au danser ezali au bénite et puis au bénite yango ezalaka kaka oyo basango mona babwaka na mese wana te eza na bamai mosusu bazwi au de Lourdes au de Jourdain bango batekaka meme bamai wana c'est mais okomona batieka kombo Lourdes est ce que eza mai mpenza ekutaki na Lourdes point d'interrogation balobi au de Jourdain est ce que réellement ekutaki na Jourdain point d'interrogation c'est que eza bamai moko babamba bakombo ya bibamba mais nsima nango eza na baprière ya basala basacré yango na baenvoûtement na bamalédiction makambo kama na kama mais oui bon eyenga soki ya putulu oyo batiaka wana eutaka wapi bon eza yango biloko tozobaka eza basacrement moko ezanga ntina eyenga putulu mpo na bango ezalaka lokola neti carême carême mais carême ntango babi bapakoli yo putulu bazoloba nini outaki na putulu okozonga putulu nde bongo balobaka te batiali na mosapi awa ozalaki outi mabele okozonga mabele yo vraiment osamela na catholique ko loba mwana bati na mosapi oyo sango apakoli na nini wana kamwani ezalaka cercle wana neti mwa boîte moko boye neti flacon moko wana outaki na mabele ozonga na mabele mais est-ce que makambo wana eza na rapport nini na ouverture ya jeune parce que bango selon explication na bango ezali ke wana elingi kobake toutaki na mabele tozonga est-ce que tozosala sikoyo jeune mpona koprépare Pâques ndenge yesu akufaki mpe asekwaki mais mpo na nini bazo baphrase wana outaki na mabele ozonga na mabele eza malédiction bazomodire moto bazoselo il faut kufa na yo mais oui bazomodire moto parce que ntango biso na église de réveil ntango tokotaka jeune toyebi nazokota jeune oyo objectif nange eza nini peut-être nasalaki masumu nalepa nzambe nzambe alimisanga peut-être naosenga grâce moko boye faveur moko boye epa ya nzambe il y a des choses qui ne marchent pas mais nalingi nzambe abundelanga makambo wana esa nini emarché mais bango objectif eyebanaka te oza putulu okozonga putulu après siko bakoti jeune mais jeune yango mpe bagenaka te badamaka na bango okuta mpenza bamela kutu na babiere sikoyo omona ye mosusu bayebisa biso bobidon lokola bozali bilenge ya mwinda bobanda kolia misuni te bobanda kaka kolia kaka matiti jeune ezaka
kolia musunyete lia matiti. Est-ce que jeune yango jeune ezali ozoluka brisement mortification des corps ozomona ozo faire souffrir nzoto na yo hein ozo faire souffrir nzoto oyo pour la gloire ya Nzambe hein yango ozomona bile yango me okolia te mai yango ozoka posa mai me okomela te la mortification du corps yango des agents ozomona mais bango est-ce que objectif na comprendre kango te objectif est jeune wana okomona bazana jeune mais sango ozomela bien bazana jeune baolia na bango pe bien comme d'habitude mais biso to ebi que so ozana jeune oko ça du matin jusqu'au soir au lieu l'autre côté na poko fumé moi jeune tamso na moi poto moi lait moi miliki tout ça ou bien moi tia pamba pe rouge donc ozo salade ozo mi mortifier le corps pour molimo et vimba ozomona mais bango eza bongote objectif ezate wana premier élément deuxième élément basali jeune wana basisi Yesu asekwi siko bazozo a communion wana oyo batie Osiris Isis na Set bazwi bapesi bato balia mais eza na rapport te bo tala nanu différence bango bazopesa ka communion bongo ni bapesa 20 po Jésus na Église catholique bapesa bandimi 20 bapesa 20 bapesa ka communion wana topesi oyo nzoto ya Yesu amen nzoto ya Kristo amen nde bapesa hein nzoto ya Kristo amen faut chama boy otie liboko oyo oyo ona se tango baposer wana oyo ezwi otie na monoko nzoto ya Kristo amen siko tolia ka nzoto mengoni to bela maki catholique nyonso ya monde entier bapesa ka communion bongo 20 mais Jésus tango a célébrer ngo apesa ki na lipa na vigno et bon bapesa vigno te pani c'est pour vous dire que ça biloko mo eza na sens te eza na sens te. Parce que papa Jean-Marc yo mo zala na catholique yango mais qu'est-ce que obete la biso du solo ce qui que olingo comme abbé qu'est-ce qui se passe par conséquence ces années et c'est pas ça en ndenge na tikelo vraiment tant o expliquer biso bon nazwa temps ebele ya kovanda pembeni ya basango nazwa temps ebele ya kovanda na ba aspirant hein ba aspirant c'est-à-dire muto azo ka posa ke no sala kisa kisango nazwa pe chance ya ko mona aspirant moko à côté na séminaire à super spirituel à orienté directeur spirituel na kati ya grand séminaire et puis a évolué tiba kulisi et puis a commissaire hein na batambana ba yebi abe Kagoma il est encore en vie na yebi abe Justin Lioso batouana na zotango paix à son âme parce que Justin Lioso a kufa paix à son âme azalaki aspirant na paroisse Saint-Pierre Claver Bakusu maintenant tant qu'on commis aspirant ça a eu diplôme naie batindé dans un petit séminaire hein à quel petit séminaire tant si petit séminaire a eu diplôme naie batindé dans grand séminaire nazaki ko kende même ti na bamanya na grand séminaire à bamanya nazo que nous visiter makambo betaponga na yebi ezali ba oyebi soke il faut ça laver moko boykeno yo vina yo mobimba opese pa nzambe donc yo ozo ko appartenir sur na famille te okominde ya nzambe et tant siko komi kuna na couvent bazo la kisabino bozo za théologie bozo za philosophie hein bozo biloko nyonso wana ba matière exemple na ba cours philosophie donc aussi philosophie nyonso ti esili sikoyo ba kotisi bino na étape ya ba initiation ah bon ba initiation ezali directeur spirituel na yo oyo azo encadrer yo na séminaire yenda olaxo initiation so par exemple ye aza na domaine ne par exemple il a développé côté franc-maçon a ko initier yo pe ce qui a développé par exemple la magie blanche a ko initier yo ce qui a adopté qui domaine nyonso ya adopta nda au côté ça yo OK parce que tu ne peux pas seulement dire la messe et cause até ça la messe mais osa na connexion te na monde invisible il faut ba ko na connexion na monde invisible c'est que par rapport na bango ko ba collaborer bon makasi mingi na ba mort donc va vous présenter on a séjour des morts et va présenter on a bas vivant. Ah bon? Oui. Et le quoi n'est ça la maka jour il y a ordination. Jour ordination c'est la kaka accomplissement. Mais cérémonie ça m'a nabutu. Cérémonie ça m'a nabutu ne balo bakate. Balo bakate parce que la biso cérémonie nabutu. Mais ba koye biso ngote parce que ba biso ba ngeza secret à ne pas dire. Bakolo bate ni ne ça m'a nabutu. Bakolo ba ngote. Ce qu'on a moins innétant batandi ba wana liboso ya église parce que liboso ya église wana bazo présenter babé wana
devant les morts et devant les vivants. Devant les vivants, ils ont les morts ont participé à la culte sur place. Ils ont participé Monseigneur, hein, archevêque, ce n'est pas différent na baki mfumu. Omoni mfumu tamba linga ba introniser. Za ba cérémonie ba salaka. Ba kote na sama ko. Omona mfumu zuba kote na sama ko. Tamba kote na sama ko siko ba beti mbunda ba beti munduki ali akesi kwa kati ngombe mutu. Ça dépend ba coutume na ba coutume. Ba coutume zo akata ngombe mutu. Coutume mususu akata ntaba mutu. Siko ntabo ba kata kawana. Eza membre ya famille moko oyo a sacrifier. Ok, mais l'église catholique fait ça là. L'église catholique, bango siko bakendane kotuna avis ya famille. Le directeur spirituel, hein, il y a mutu azoninga koma abbé. Avant ça la cérémonie. Avant que bakulisa ye ata la nine séminaire, un petit séminaire, grand séminaire à Silisi philosophie à comme na suka. Avant siko ne ba introniser ye. Hein? Avant ba introniser o ba benga ba bulisi bango. Kokula kisango. Avant ça la ngoba okuta na famille babi bon mwana na bino alandi formation ti na suka a respecter pe ba ligne de conduite na biso nyonso siko tozo tu na bino bondimi po avant étape ya suka tozo introniser tozo bulisa e bondimi ou be bondimité tango bino bondimi oui avis favorable ya famille bozo pesa wana eza sacrifice bino boyebi donc mwana na bino wana akena na sacrifice de deux na famille ba na pouvoir ya obenda mutupe akende pote yende a renforcer ba pouvoir na ye moi la banda qui a sacrifice comment c'est-à-dire que pouvoir oya kozwa ya ki monsieur l'abbé ya obando sala ba messe aba omona basango ba mona ba kufi ndenge ni mo kufi abimela rabato mais sango azokenda ibise yo obima susu te zonga ke no vanda libela na cimetière et pas bakenda ka seli ba cérémonie azui chaîne akangi abima sute les pouvoirs là. Et là, bon, ça met ton sang, ça met. Oh, papa, ils ont pouvoir, ils ont la loi de la nécromancie. Ok. La loi de la nécromancie. Nécromania est maîtrisée à la mort. Nécromania est bien à la mort, nécromania est bien à la mort. Dans l'église catholique, nécromancie, c'est la basse, là, comment? C'est quoi, on appelle ça la bino Nicolonio, son aime banzembo wana albino, na yo pevenda. Tina aime banzembo à Nicolonio, si vous comprenez que la bien à Baoui Bayaka. Bon, on a évité, mais pour la bas, oh, bazo, la nabiso pour la mission pour la première fois. Abino bat bozo la nabiso pour la première fois. Bola ndaka voix céleste. So bomonika ilonga papa ya mbangi. Chawana omona makambo ebele c'est bon mami wana. Makambo ebele za wana ezolo bamba. Na basango na messe. Bakoko lo ba messe te tina suka na ngoba bakulisa batu communion. Soki basali nano invocation de sainteté. OK. Invocation de sainteté la première étape. Eza loko la prière d'ouverture. Aux hommes, sango abandi wabi basantu balikolo boyakani ezaka ouverture bazo fungola trône. OK. Tant ba fungoli ouverture ya loi ne komanya bazo bengande ba esprit ba mort nazo komana. OK. Na loi ne komanya, c'est-à-dire obengi l'esprit bosangani na bango. Bosali musala ensemble. OK. Hein? Sko bango babanda donc évocation des saints. Et qu'on quitte jamais kozanga na culte catholique. OK, parce que la loi nécromanie. La loi de la nécromancie ezolobake avant ça likamofobé na ancêtre na yo pour ba apporter aussi secours. Yango la sibango ba yemba ba santu ba likolo boyakani bino bato bokomona nzambe bokita awa bakita wapi? Non mais swana ti. Boyo kabobyangi na société tozo benga bino. Appel, boyo ka appel wana, évocation wana. Boyo kabobyangi na biso bozala na baibanso bakobonzela libonza misa lelo c'est-à-dire messe wana batu nyonso baza wana bambaweyi wana bayoyi bango bazobenga bazala na bango elongo. OK. Donc basanga bakomba Saint-Pierre non? Après bayaka kotanga bakombo santu kingandi osambelela biso santu kingandi osambelela biso wana yaka après mais avant invocation nano il faut babenga bango baya soki baye sekonde wani soko yebisa bango te santu kingani soko zawana sambela pona biso. Donc ba catholique bayebi nzembo très bien. Bayebi yango très bien babetaka ngo tout. Oh là là. Ah oui. Donc et dans mabe makasi. Bible ezo peksa. Bible elobi ke nécromancie. Donc rapport ni nezali entre ba mort na ba vivant. Omoni na to bani même dans l'Ancien Testament, même dans le Nouveau Testament.
eza na place moko te ezo permettre mutu abenga mowei asolola naye kobenga bawei eza interdit. Mais oui ozomona te dans l'Ancien Testament esalamaki ke roi Saul akei epai ya mutu moko abengaka milimo ya bawei asolola na bango akei epai na ye ayebisi ke bengelanga Saul et Samuel bengelanga Samuel babenga Samuel mais Samuel azo reproché alobi ni mpona nini otrouble répondanga. Samuel azo reproché abi mpona nini otrouble répondanga. Premier élément. Deuxième élément alobi makambo ezo yela yo eza makambo nga na yebisaka yo tant nazaki vivant na yebisaka yo ke nzambe asi abwakisi yo parce que yo zo tosa yete. Mais pourquoi yo trouble répondanga? Maintenant lokola yo osali bongo yebaka ke bokonzi esili pona yo. Mais c'est comme ça que Saul a mis retrouvé que Nzambe a rejeté et puis a Koufi. Donc a Koufi de David a accédé au pouvoir. Avant tout ça, on place tout ça. Bon, messe au bassin, messe des morts. Bon, messe des morts, on va avoir requiem, au terme zolo ba mort, ba tunsu ba yo ka ngote ba ko ça. Ba sango ba instaurer système pour exactement façon à relire. Exactement façon à relire. Pour messe wana ba ça ka ngopa maté. Avant ça là, il faut foutre droit. Parce que droit wana au fouti ne ba sala mais ko messe wana ni ne lekaka ba otanga komba ndeko na bino wana mais par exemple netinga papa nanga komba ne Mutombo Paul baba ndiko ba Mutombo Paul et pas yo kekuna kende ko pema na kimia donc suppose net bazo sengelo bolimbisi ya masumu yo salaki bongo nzamba limbisa yo ba yebso ke no vana na ni ba benga bango ba benga purgatoire et ok no vana na purgatoire en attendant tant nzamba va ça l'enlèvement en attendant jugement donc nous faisons la purgatoire. Or c'est ezabilo mo za na fondement. Bible ezobake eza réservé na moto à vivre une seule fois. Après ça akufi atika ya zoze la jugement na ye. So okufa ki na ndenge ya malamu oze la jugement te. Oze la jugement te parce que yo oseku okukutana na Yesu bo renye na elongo. Mais moto ni na zela la jugement. Eza moto yo andimeli nkolo Yesu ko encore pe mon biksi na ete pe atamboli na nouveauté de vie. Wana nde akufi akozela nini jugement. C'est tout. OK. Tozon est-ce que point na biso côté ya nini? Ya monsieur l'abbé. Monsieur l'abbé tant que balingi assisi ba classe nyonso tout. Ba commissaire ko ça. Assisi philosophie. Azui théologie. Petit séminaire tu as ça. Yekoli liturgie. Makambo nyonso wana. Simanango bazotuna yi. Décision no échanger ou bien zakaka aspirant pour ça no zakaka comme monsieur l'abbé on ngala zakaka déterminer par exemple ba désistant mususu ko batune bon siko na minute oboye to komiso boye to komiso boye to komiso boye faut ko ta bo initiation boye o pour ko introniser ko tango akoyoka ko toto ko mokendo eza suma mabo zambete ba fongola bien avant ba fongola yoko OK ba yebso que non awa siko étape de komia wa eza étape siko yo oyeba monde invisible eza ndenge nini surtout monde ya ba mort ce jour de mort eza ndenge nini makambo nini eza kuna siko tango bazo fungolo makambo wana ndesiko batuni yo décision no eza nini o continuer kaka ou bien boy il y a des gens qui ont désisté comme ça on habite na moni ko comme étape wana ngai na kota souté ndami bendi siko me oya lobi kaka ngala ndimika na keneti na suka siko ba koyebise ba bon lokolo ndimi okeneti na suka tozo tuna siko famille pesani endima siko ba ke na famille ba bon mana na sisi formation nyonso avec succès pour na côté classe atangi bien sisi pe bien mais siko tozo tuna bino bo pesa biso avis favorable na bino boza d'accord siko to introniser ton ndimi OK eza pacte siko ba famille ba tuna raté hein famille est-ce que moi yebi makambo na zo OK famille moi yebi ka ke non ba tuni biso eza confirmation kaka famille to pesa avis favorable est-ce que ba yebi ke sima ba avis favorable wana makambo ezali même temps bazwaka mutu pona ki chef coutumier ba comme c'est chef coutumier avant ba introniser ba tuna pe famille sous bon mwana na bino yende tozo pesa bokonzi akamba bino est-ce que bokotosa ya bondimi ya bonyoso ko sa pona ya boyebi ke ya comme chef na bino nyonso ya tant bazo babongo si bazo pesa transmission de pouvoir et pouvoir bazo pesa za ya butu pe ya moi OK un chef coutumier akolia na yo bino na famille so ya lingi parce que bino mo bo pesa pouvoir bondimi yango eza pacte indirect vous avez compris eza pacte indirect batuni bondimi parce que baké na ndenga molili famille endimi yemoko pe andimi donc pourquoi tu sais na monde à côté
Ok. Voilà. Parce que papa moto on doit fondre biso tant que famille bandini. Ba côté au beta biso on dirait que avant la famille on dirait que vous sacrifier moi na bino. D'abord la famille to comme que belé ceux qui botati. Hein? Mais c'est la bêta on a ça la vie dans Yohana liboso. Ezalaki na ko botati. Na ko balate na ko botati. Comment déjà vous sacrifier dans une progéniture? Parce que nengo za boy papa Alvin, il y a façon où que aussi mbikisi. Au bomi no mutu physique boité. Mais bazuka mon Congo na bazu progéniture. C'est-à-dire yo ko bota na yo té. C'est ça. C'est presque la même chose. Pour ça moi ko bota nete. Ba ozo bazu pe mon Congo. Soki bazu mon Congo té, ba cause déjà un être vivant. O aza déjà azana bon moy bona kati ya libota wana, ba bazui akufi ake sacrifice pour renforcer pouvoir na ya kisango. Ah bon? Mais bon, à chaque fois que bazo sala ninke ba commissaire sango, il faut membre mo ya famille ya ndeko akoma sango akufa. Il faut mutu moko akufa na kati ya famille wana. O bango moko ba komi ponela na selon le monde spirituel na bango. Ah. C'est ça, catholicisme eza bongo. Ah bon? Mais oui. Mais o bano sala o célébrer messe ndenge nini ba mort ba ko toso ndenge nini ba mort ba ko obéir yo ndenge nini yo atelo ko moko te. Wow. Donc basango nyonso tout bakomisa bango basango c'est que basala sacrifice moko. Ça secret ba professionnel ba ko lobate abomba kango biso nde to bimisa kango poto yebaki. Et puis tant bazali ko yebisa biso ba secret ko bibi en tout cas ko yebisa mutu te. Mais ça nzambe na za ko permettre to kango na mato il point un jour to tchango polele. Papa Alvin nazo yebisa eloko moko ezana basango ebele basi ba yambola makambo batika pe ba kongo sa nzambe. OK. Bazali so okei na kikwiti okuta basango batika hein abekopa il est même ici à Kinshasa na sans fil na masina sans fil il est devenu apôtre azawana a témoigner pe makambo na zoloba mais bakangise munoko babidi yo soko ingi ko bimaki sa makambo na yo kotanga makambo na bisote ya banga na ye atanga susu ngote mais avant au départ là il le faisait et ça na bébé na famille na ngato ça na monsieur labe mo pe atika Jean-Marie Mbwebwe. Hein? Mais oui, bien. On n'a pas besoin d'humilier les gens. On n'a pas besoin de dire, mais tozolo bake bato ba moni ba poni nzela wana, ya nzela mahamte. Église catholique et l'église à Bonzambe. Nazongi la kaka. Église et bazo tchak Bible hein, liboso. Mais mamozo sa manase Bonzambe za kati. Et ndenge na kati ya badini ezala ne batonga bongo basala pe ba cérémonie na kati ya église catholique bakotonga ngo pamba te sangi basala ba cérémonie basalaka et puis na altar wana eza ba makamo na place oyo batiaka ciboire wana place batiaka nani papa mutu fongola biso na ba o bala na pour la première fois mais quand kotalisa biso on dirait que moi pressé nini esala na église catholique avant bakotonga pe Babylone pesa nga komba paroisse place yo zaka communion comprendre première communion na première communion nanga pour ne pas ça comme l'église catholique voilà si je me rappelle pas bien la Sainte-Éloi na beau marché Sainte-Éloi on a na kolobango bien bon on a vu par exemple Saint-Pierre hein c'est Saint-Pierre so yo ki babi ke paroisse comme na Saint-Pierre donc place wana ezana Pierre libanga wana bazwaka mukua ya Saint-Pierre nino na ye manzaka na ye suki na ye mikuwa na ye ba broyer yango bien et comme poussière et basisko avec nani ciment ba ça na ciment hein le ciment ba c'est na pierre noire ba sali yango pa ba misi ba ebetaka px likola libanga wana parce que libanga wana bazi ba tiango omone tinde to tchaka ba toboli mwa lidusu na mesa wana ba kotisa yango evandi wana kan donc ça ma juste net dimension place kozu penza ba kotisi yango pa evandi bazwi napo bazipi likolo place wana nde sango apesaka bizu boye so azosala messe omona baluki so apesi bizu place wana linko ba connexion hein donc connexion siko na monde wana donc Pierre aza wana Pierre yende chef à paroisse Pierre yende muto azome wa makambo nyonso hein na ba prière na bango tout ça oka par exemple tous wana na paroisse Kizito Santu Kizito yo mobateli ya paroisse na biso ozangana na biso Santu Kizito yo mobateli ya paroisse osangana na biso après abakisi oyo kalosa mona biso ozala pena ba nyonso bakozala
bakosanga na misa lelo ayoka losambo donc losambo oyo bakatolike basalaka eza adressé na chef ya paroisse santu kisiere santu Thomas eza adressé directement epa nzambe te mais eza adressé na ba saint wana parce que introduction ya prière ya catholique ne yango wana santu kizito yo mobateli ya paroisse na biso osala na biso oyoka losambo na biso ozala pe na banyonso bakoboza libonza ya misa lelo ntango alobi bongo ye déjà ye siko aye wana mpo azwa nde balosambo na bino c'est-à-dire ye nde azozwa baprière na bino mais prière na biso biso tozo adressé directement na Jésus-Christ prière na biso toadressaka directement na Nzambe Jésus-Christ est intermédiaire entre biso na Nzambe balobi il y a aucun intermédiaire entre nous et Dieu si ce n'est Jésus-Christ il y a un seul avocat oazo intercéder en faveur na biso aza loboko mbala tata eza Jésus-Christ mais bango baza ba pont ebele Santu Maria osambele la biso Santu Kingandi osambela donc bato wana ndi basambela bango siko yo ebi ko sambela te direct bona Nzambe il faut bato wana ga basambela yo donc ça sens OK ouais. Merci beaucoup papa mais comme miko wamba zo wapi na cimetière au monité que tango atanani maman ya biso yo anuarité tango balobi ke bazolinga ba komisa santo mais papa fallait kita awa il faut ba kende ti na isiro parce bakundaka ye mais bailo sana bakende okundola mikuwa wana bazo banzaka suki po yango epolaka te yango nde babenga nini bafuye bafuye wana mabele barecollecte yango basali yango batravaille yango bayebi nde batravaille kuna pa batravaille nga na yebi te midi solo ka ndenga na yebi ke sala mabongo mais ndenge basalaka na basérémonie basalaka kuna nga na yebi te après omoni na bukoko na biso so bazwi manzaka moweyi bazwi suki ya moweyi balobi ke bazomema ebembe na mboka donc esprit ya mutu wana eza wana te na bukoko na biso eza bongo so ozomema ebembe na mboka il faut ozwa manzaka moweyi na suki ya moweyi na elamba ne ya nzoto akufelaki nango nde ozomema esprit na ye na mboka mpo bokende kunde kuna ezala bongo siko bango eza bachange mo siko formule bango babenga yango canonisation biso tozosala ngo na ndenge ya bokoko na biso mais bango bazosala na ndenge ya magie catholique oyo babengi catholicisme nde babengi canonisation bazwi yango bake basali voilà c'est ça parce que poser question que mikola bazwaka ngo bakenda ko déterrer place bakundaki moto voilà merci pasteur Jean-Marc Mutombo suka ya nena biso message ni okolo bana ba onyo tout bazaki intéressé na sujet oyo nalingi bino mingi mombo na bino serviteur inutile nayebi ke bamusu bakondima message otozoloba mpona kosunga bango eza bao bakoboya oyo akoboya aza libre akoboya oyo akondima ndimela nkolo yesu lokola mobikisi bible lobi lumière na ténèbre bavanda esika mote tokomoke na temps ya suka makambo eza mabe makasi na monde papa Alvin nayebisaka oke basigne oyo toza komona les années passées tant tosalaka émission nayebisaka opozanga question mo par rapport a bange ya gouvernement nayebisaka oke makambo elekaki na este de armée na kati ya mboka na biso ezobundewelela minere nayebisaka oke wana eza lokola basigne ya 3e guerre mondiale vous vous souvenez oyebi ke basigne wana ezomona ma mikolo oyo ezomona Amerika telemi ba Poutine batelemi tout ça eza basigne mo mabe makasi Jésus Christ aza la porte akuta ona kati ya biloko moko bomikotisa dans l'ignorance tu es là mais dans l'ignorance pour makambo na loba ezosutukisa yo oyebi yango te mena tembe na on incrédulité na parfois bane ko finganga mais conscience na yo esala Yesu Christ asunga yo obima na kati ya biloko ezanga tina ndimela Yesu ko encore pe mobikisi zwa libatisi na kombo ya Yesu na mai obikisama po mukolo wana osambisama te zamba lola pamola bitu votre contact 84 214 64 13 84 214 64 13 au baxi préfixe ya mboka na biso 243. Merci beaucoup papa Jean-Marc Mutombo bonzambe na bonzambe lola ezofuta simananto ya koloba ke nzamba boto croyez mais ce soit concentré à la prochaine merci na notre camarade bye